Personnalité. Bonjour, bonsoir, abonnés sur la personnalité TV et si que Mibino et za humble servante Nabino Doli Akambi la Sankouroise, Babi la Sankouroise, Tanwayaka vraiment, TV Zonga Elengi, TV vraiment, et c'est abonné Nabiso vraiment, c'est la Makasi, Doli Akambi la Sankouroise, Mikolele qui to ça qui est mission Motokita qui kunana. Pressé locali kuna na locali esika ba mama basala kabila ngandunda ba dongo ba ngai to kendaki wana ko remettre ba enveloppe oyo bandeko na biso mususu ya mikili ya poto batindaki pona kosunga ba mama ba monede ba mama bazo souffrir ba mama Julienne ba mama mususu kombe kimingai mama nani mama Odette mama Julienne na papa Kinzanza bino monaki parce que na bisa bino ke TV za radio TV za kabilili monaki pe tant na kabola e ba enveloppe déjà botinda ki kamo pona mama Odette mama Julienne na papa Kinzanza mama Petroni pe ayaki wana bande kolila nzala vraiment et simba ki mama na biso moko za à Londres kuna na province kuna à Londres ba to tangaka kombo na kaka mama Joséphine poste non e mo to tangate simbi e motema na va me beta ki komona maman âge à 94 ans, maman a âge 95 ans, azo lela nzala na ajo bo mona maman ndaza boye azo kendo sa bilanga place à mai ba boîte on peut bien te vraiment maman Joséphine en tant que maman en tant que moi na epo na ye pa yo ka passe comme na ajo il faut maman zo repos mais chaque tongo aola muka ki sala bilanga puis ça bilanga ngona nzala lelo côté aosa bilanga lelo côté na nzala énergie ezate bozo mona bino moko 95 ans c'est trop les a vraiment âge ya mutape makababone ya biso la personnalité TV yango mama Joséphine atindaki biso to ko remettre quelque chose et pas maman na biso Petroni toke place to kutaki na bilanga balobi que maman Petroni azate to juif pe atobi to kotika bongo te comme tous en enveloppe na ye to tamboli vente ki vraiment adresse na yonde bomoni le vente sa émission na bilanga te to yokuta na ndaku vraiment elle est malade za vraiment to kuti vraiment rola la maman zobela vraiment batamite mama la mope balinga basunga mama Petroni le quoi mama Joséphine asali vente ebi batamite mama la mboza kebele mama Doris Lema la personnalité fumuna gaz to ça bozé belé ambisi bazabakana moté maman général John Kimba bouye peut vraiment moté mama lamu Arlette Matoko liswa nzambe mama na ngai moté mama lamu na pe eleki belé bonjour mama Petroni boni santé to kuti ozobela bonjour yaya nzoto ezande nini poto monyo nazomona makasi te nzoto pasi soko na kebilanga na sali nzoto pasi moya kovaniza te moya kosala mwa mosala wa bisusu nazwa mwa biloko nalamba nazokoka te moni kaka na sokoli mai na koti na ndako kamo yango wana nazokoka lisusu te lekola nazalaki liboso malamu navanda nzoto eza bien te nzoto eza bien te est-ce que déjà banda nzoto eza bien te ko hôpital kisi namelaka si ishimbaka te kisango yo moko ozomikomela ozokende hôpital bakomeli yo to yo moko ka okenda pharmacie osombi tiko bakomi na sombi na meli ezoshimba te yango wana nga na vandi mbongo mpe okeni mpe nakende lisusu na hôpital mbongo ezomonana te naka na pharmacie osombi nano kozwa docteur a examiner yo nano te ezaka bayebi so mama mela diclofenac okomeli mama mela boye okomeli koyo nga nasalaki examen bakangi ngai microbe bakangi ngai malaria yango wana nasomaka kise namelaki wana bozomona nga naza plateau nga moko te naza mwana mama Petroni oyo na ope sembo te ye mo se présenter bonjour papa Bonjour maman. Balandion sur la personnalité TV balingi bayeba tokuti mama loba azobela okoko expliquer bango bien parce que maman za mukolo ya mususu na loba aza problème ekuta oyo ka bien te mais yo ndeko expliquer biso ka azobela azomela kisite boye na boye difficulté ni bozo kuta nango pe maladie yango esali combien de temps. Bon, merci maman la parole pesingai. Maman azokobela. Maman maladie oyo ebandi mwa kala. Ebandi kala tozoko pese ba traitement
traitement c'est rare tout de traitement tout de quoi moi colongo non ma cause que mikolo comme ça les a société ça fait maintenant 8 à 7 ans ça société alors moi y a possibilité à kusunga susu ma mezalité on a loaka moi ba kisa mike kaka ba traitement primaire kana zo pesa ye mais aussi ba karaté manque possibilité ezalité on est maman zo vana boy nazo pexé mingi nzela ya mai mais soka kenzela mai akete akolia ndenge nini akosunga mandenge nini mbongo ezalité yo moni mama azosala makasi po aluka moyen aluka mama tembele na ye mwa ngai na ye na poko atie na moto ale alali vraiment possibilité ezate ce qui possibilité ezali kwa la bino bakonzi koko epole mama akokosunga ata mwa mesa na libosa ndako azokoteka ekisunga ye penza makasi vraiment tala âge mama akomi nango tala âge biso tokomi nango donc mama penza azometenir mais possibilité nde ezozanga biso yango wana possibilité vraiment ezozanga parce que mama azobela bino bomoni mama bantu alakisanga lokolo okweyaki to eza nini kaka pasi takoyaka te koyaka te awa ezosala pasi awa ezosala pasi po ezosala pasi awa ezosala pasi nazotambola kaka malemi nazobena pasi ezosala pasi ezopesa vraiment pasi gimvama badiva wesude babima boko banque mwasa mbongo kuna London City ezosala pasi komona mama azokoka te bato ya mitema malamu bato basukaka bato oyo balingaka vraiment moto azala na pasi te babone na biso nayebi ke bozala mitema malamu otalaka mama aza wana bomoni ke mwana na ye mpe apesinga kombo te papa kombona papa Mboma Ferdinand elobi ke ye pasali 8 ans azosala lisu mosala te se pa mboma yo pokota na bilanga naza kosala mikolo bilanga me mikolo ekomi na kosala te misala bilanga ozomona il faut kolia mpo ozala makasi ya kosala bilanga ntango possibilité ya kolia ezali te okosala bilanga ndenge nini okoforce nzoto oya na ndako bonzoto elemilango olali nzala ndenge wana ntoka ozoka liwa na makasi papa ozoka liwa na makasi alongo moni majoro na kosala te manque possibilité manque possibilité ezosala vraiment pasi mon vieux Ricardo Kalume Bundesbank ya na ngai tala mama leli mama okesa bilanga vraiment lie eloko te azobela pe ozomona ezosala pasi tozwa vraiment motema kosunga komona ke soki osungi vraiment nzambe akobakisa nzambe akopambola lisusu tala koko na age oyo 95 ans mais tellement que situation ya pasi oyo azovivre aza na choix te na makolo esala ye pasi aza eloko olia te mais aolamuka kaka okesa bilanga mais pour l'instant moi force azali nango mpe akolamuka kesa bilanga eza lisusu te akomi kaka kolala azomela mpe kisi oyo ayebi te soki kisi yango ya mosusu mpe na bapharmacie bapekisa neti ibikapa wana azomela mpe ya mosusu ekosala ya lisusu mpe mabe en tout cas bato ya mitema malamu bakomona ke bakomema ata mama na hôpital bazwa soin na ye bapesa ata bakisi te ti mama Joséphine akaniseli ye alingai vraiment toya wana mpona ayeba asalela lisusu après awa aosalela mama nini yango nde biso vraiment la personnalité TV à travers humble servante na bino Doli Akambila Sankouraze tokitaki vraiment awa toyeba mama ye moko liboso ya caméra aloba liboso mama Joséphine à part bilanga mama Joséphine vraiment mpona ye aza na posa mona lisu na bilanga te ndenge olelaki mokolo na tali mpe age na yo paso tokenda osala bilanga wana amoni ke nzoto mpe ezorépondre te okokweya okosalama mabe aza na posa mona otyela oyo liboso ya ndako elo oni olingi mama Joséphine asalela wana miniti oyo otya liboso ya ndako nga nalingi navanda nazwi mwa makala na nga na tie nazwi mwa nguba na nga na tie nazomwa fufu na nga na tie nazokobika kasi kuna lisusu nazomona makasi ezali te navanda nga nalobi mama alobi alingi avanda mama Joséphine yo moko yoki nalobaka TV ezaka radio te TV ezaka bilili mama na biso Petroni alobi alinga vanda mama alinga tya mwa fufu na ye na porte makala na ye mwa nkuba na ye
moi bépice moi matungulu na moi ba tomate moi ba mafuta avanti na moi eloko ezokota akobomba somi moi lipa asombi ata fufu azoteka kolamba lukika moi oya likolo ana sombi ata moi cuisse na ye asali sauce na ye ata que bana misala ezate usunga pe lisusu pe ata na libota papa yo okokobakisa nini po mama alobi na ndenga malembe yo vraiment ndoza mwana ye ndo koloba moi bien pona ngai na moni boye vraiment message nous lancer na mama Joséphine alingai ba mama asa pe na ba o nyonso pe ba olanda biso o ba za ba simba mi pe ba kosunga mama na biso Petroni. Bon merci maman message na ngeza libo en tout cas ba nyonso to ba ba ma possibilité ba na souci à maman la bango tala âge maman comme là souci âge pesa ma sécurité alors ben ba na souci à maman o ba o kanisa pona ba za pela maman lokola ye en tout cas bo me quand ko soutenir ye tana ma quelque chose maman avant na ndako iko kosunga ye pona ba besoin na mike pona biso penza bana boti vraiment misala les associés bande ko na ngai to sali presque bambule belé o kene bo musala te o baluka bo musala te musala bilango pe to ngo sala ngo to zoko ko ngo sote pona nini vraiment possibilité ezali te na banzala mbona boke ezali te moya ko sala misala na ezali te mais to zo forcer ka male mais zo simba kaka te ya wana sengi na bino bande ko vraiment o yazana mbulingo na mawa vraiment bo mekana no kosunga mama na biso puisa azala mwa kimia na mwa mikolo muketika lipa inaye iloko na basaka yango en tout cas no sepela bingo soki bosungi merci papa Ferdinand babono bazotala biso po bozo mona vraiment la Sankouraze de Lia Kambilelo vraiment naza un peu triste parce que koyoka biloko aboye salinga va pasi komona papa Ferdinand 7 ans de chômage moi sunga mama ezate mama pe na minute obela komi na ndako papa Ferdinand pe azana pozo mona bino moko TV za radio TV za bilili papa Ferdinand babone biso bazotala biso mutu muso akotama po babone biso bazava mitema malamu mutu muso azotala émission ko simba mabi comme papa Ferdinand abanda ko sala quelque part musala ezata linga pe so musala muto eba que au sala musala nini po yepa koza akopistonner quelque part azan faire na pe na kinabité na kosunga pa Ferdinand à travers mama Petroni po mama pe azanga isusu ate lote. Merci maman ngana aménisé garnisseur sala bakiti bon nazo ça na société mo bo société wana siko bana bakanga ngoti lelo vraiment musele yate nazo ko débrouiller mais aussi mbakate mais musala nga penza na sala ka penza menuiserie garnisseur les possibilités aux gens kaka po na koza moi fo mo boyina bana démarrage mais na koza onde ni abonné biso so botota biso boki pa Ferdinand abi aza menuisier c'est ba porte sala ka ba fenêtre bato baza ba chantier nde to sala ka be mission biso la personnalité TV bato bazotonga mapangu na bango bandao na bango komi vraiment na basuka eluka ba porte mabaya eluka ba fenêtre mabaya et ça va bien moi ba mesa musu moi ba poufa boye ba kiti pa Ferdinand azawa na pe boko sunga ye po bozomona ndeko na biso mobali azoluka vraiment lisungi pe po tala nde mboke komi vraiment pasi ezo sa vraiment pasi yango vraiment papa Ferdinand asengi pe na bino ba o pe bako sunga ye à travers ma Petroni ba lukilata moi quelque chose pe abanda musana ya ki menuiserie achata moi atelier po atoza vana le pont ma Petroni aocha atelier ne awa osala batu babibonga aosala batu bakiti aosala batu bapouf et ça là vraiment bien ma Petroni pe ko se retrouver parce que ce mois na zui mama pe a bénéficié aka amsu bozomona ba souffrance ezo ça va passer parce que moi n'a pas za nangote ma Petroni pe aza nangote yango nde bino mo na situation tozali parce que na sabino que TV za radio TV za bilili batamite mama la muloko a grande sœur nanga Julie Lotoko la maman sociale babi na kati ya Paris maman mo bien maman Lydie na kati ya Bundes batamite mama lamu mon vieux José Kitoko balobi 3 fois ke mafumbe le prince du Sankourou papa nanga itala na yebi yondo linga ba maman na yebi vando linga ba maman
bato nyonso batali la personnalité TV ba o baza poso osunga lolenge mama Joséphine asungaki bobanga na bino te kande na bino bopesa biso confiance biso pe toza na confiance na bino nyonso bozango na posa na la personnalité TV soki bopesi ekoma normalement na destination bakataka te tokataka te toyaka na ndenge opeseli yango bomona ke na opesa yango sans enveloppe po mama Joséphine pe azala na assurance amona ke la Sankouraze akotisaki elo on atindaki kaka ndenge na pesaki TV za nango radio te TV za bilili bomoninga da na benzi eloko ya mama tindelaki mama Petronie pa mama Joséphine TV za radio te TV za bilili atindaki $30 bomoni oyo eza $20 ingénieur Mexi Benda ma Joséphine kande to sololaki kaka ndekomi na boya nango cha enveloppe parce que toningi topesa na confiance ngana bino vraiment to bomba na ate ngana bino to zaka vérité polele o bomoni biya $20 oyo eza billet ya $10 papa Bazembala kuna na Paris papa Bazembala omoni que na pesi $30 kaka ndenge toyokanaki mama Doris Lemba pe amoni que mbongo yango eza kaka ndenge ezalaki mama Petronie mwana na yo o ataki émission na yo o lelaki nzala lobi atindeli yo $30 oyo osomba lipa à part oyo sengiye wana ye moko erota l'émission aotindela o eloko osengi obanda mbongo wana ocha fufu ocha makala ocha mwanguba na yo ocha bepisi na yo ndenge olobi oyo ye mwana atindelaki yo yango yo. Ok, moi liloba te maman Petronie liloba pour na maman Joséphine parce que akanisi yo. Ngana moni yango nzambe zwa lokumu oyo atindila ngai yo zala na miteme na bango basungwa ngai ngana biga ngana vanda nakotambula nazo kumona pasi natambulaka pamba te ngana asiko na vandi ngana kobiga wapi yango wanatambulaka kasi sikoyo kolaba kosunga ngai natia mwa fufu natia mwa eloko nabika kango marché nzambe aza lokumu ngai sile. Maman merci na maman Joséphine abinzamba aza lokumu papa pe na gesto maman Joséphine asali lilobani no pese pa maman Joséphine parce que maman amsupe koloba samkolo asenka merci yo kolobani maman Joséphine là on na ya vraiment na remercier makasi vraiment et c'est la toute première fois pensana mona banda bisoto banda ko sa bilanga be maman sala bilanga na mona chesama ya bondelo boyeli mama pe boye ko lokela ndako na bilanga zalité boye ti na katanda kunae boye ko kuta mama malgré tout maman zebe mais geste yo sali vraiment mama na sepel nango mais ko bossa na geste sali yango te vraiment mais kako sali saye mukende ngazolela ndenge wana soki bo pese mo eloko mo katika libosa ndako na banze akozala mwa mokolo mwa milai muke on a fond maman oyeba mbongo te fongo ya biloko asinge ko senga combien parce que biso na babone na biso to bomba na ate la Sankouraze azara na lo ba polé vérité et ko sala combien pour maman Joséphine pe place à la biso ayeba que et ça la monta mo roboy. Merci maman pour na fond vraiment ya grosso bata moi saka fufune moi makala na ye moi nguba na ye moi bepisi na ye zali wana soki moi mafuta moi soki moi fo moi ata moi $300 soki zali en tout cas maman ozala kimia ngape na ozala moi kimia vraiment bino maman à l'aise ngape na à l'aise problème langa ka yango wana maman na lelika ka donc bosunga maman na biso moi ezali te vraiment souffrance eleki makasi merci. Si boyoki papa le bifon il y a $300 déjà et ça c'est bon pour maman cha moi saka fufu acha saka masangu et saka masangu acha huile acha mafuta mbila acha na porte nguba moi bepisi mutaye kaka somba zuli kutana ache ata mayadeye wana mama boyoki pe mama Petronie ba lembi na ya lembi alembi nzoto pe limba na ngoma force aka po otala boso atiki boye nzala nzala mama liloba lipamboli po na mwana o Joséphine esika otala biso yo pambola mwana parce que yende akanise lio lelo. Merci yo kanisi pasi na ngai otindili ngai na moni yango
nzambe apesa yo makasi otindilanga yo natia mwa fufu natia mwa biloko nyonso nga nabikaka tasi oyo nga nakomi na ngai nakoki kosala lisusu te natika lisusu na makasi te moto akosunga ngai azali te atiaka motema epa na bino abika Joséphine atia valisu motema epa ma Petroni boyoki nde mama ye moko alobi napesi merci na babone na biso nyonso batali émission oyo vraiment émission vraiment naza vraiment na titido nazala nango te naza vraiment na mawa komona mama nde azoloba parce que age oyo epesami na motu nyonso takoma na 95 ans oyo bakomi nango vraiment il faut tokumisa nzambe vraiment ntongo topamboli mama ndeti maa Joséphine apamboli boye déjà tomoni ke ekozonga nango maa Joséphine biloko ya boye batela bato bamambo ya bien bele fongola baporte omona mpe makambo nango nyonso ekofungama parce que oza motema kosunga vraiment topesi lisusu merci na mama Joséphine place aza kuna na Londres vraiment nzambe abakisa lisusu na oyo ezangaki apesa lisusu longue vie topesi mpe merci na babone nyonso ya Personnalité TV oyo baotali émission oyo bazala mposa kosunga mama Petroni ekosala biso bien kaka lolenge ya mama Joséphine ekomaki lolenge mpe ya bino ekokoma kaka nde topesi yango TV ezalaka radio te nayebisa bino TV ezalaka bilili bokomona mpe na bilili kaka monto bopesaki kaka nde monto yango wana opesa en tout cas nasengi bino merci bo s'abonner massivement na Personnalité TV bo s'abonner vraiment esika bilengi ezali à travers Humble na bino servante Doli Akambila Sankouraze napesi merci na ingénieur médecine tima oyo vraiment toutaki na bilanga tokuti ma Petroni te tozwi pe temps otambola ti tokoma awa esika ma Petroni azali biso tosilisi tomona na prochain numéro bye.